namo, kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino sito ba bolinga ka maman Eliani. Tunapesi mba mbote. J'espère que bolamu ki malamu. J'espère que tongo etane bino malamu. Lelo toza déjà lundi le 14 avril 2025. Nza maman aza ko batela biso na maman pe na bolingo na e. Kasi na loba toujours que kolala kola mkezala ka habitude d'été. Ko passer journée za habitude d'été ko bima ko zonga nda couper ezala ka habitude d'été. Eza vraiment habitude d'été vu o eza ya bisote. Vi eza ya batu ya nzambe tata. Il y a une Bible le qui fait grâce à qui il veut. Tozana makambo bele tozana nango posa ka suku nzambe na pesi posa na yo tendeko. Koyoka motema pas te kozala triste te parce que nzambe nda pesaka. C'est Dieu qui donne. Sauf oba kenda ko lukanzela molili kasi nzambe tata yende apesaka bana na ye. Ndeko soko la muki na tongo ya lelo. Omoni mo inde na lakisi boyo mo libanda kumisa nzambe pesa nzambe merci. Kola kola mukeza habitude d'été hein. Ko passer journée za pe habitude d'été. Peut-être ngana oto la muki boto zo solo la. Mais bande ko musu bazana ba hôpital bazo bela. Bande ko musu na tango baza ko lela. Ba mususu bakena ba morgue ko tala et pas iwe bande ko na bango ba lalaki. Na yango to yeba kana ko pesa nzambe merci. Avant to solo la lelo Léla kolobela mingi ba humeur na biso batu na ba comportement na biso batu on na kolobela bino mais avant to solo to kota yango to yokana no nzembo esalinga motema pasi ya kosakana te esalinga motema pasi ngamo na bi Eliane yo mokolo baake kobima kozonga ndako ezaka habitude te bande ko na ngai na kena no nazoya lubana bimina ke so nzamba sali grâce na ozonga akena noa par la grâce de Dieu na ozonga la vie ne nous appartient pas vie ezaka ya bisote ezape na maboko na bisote eza na kolo na ngo bandeko vie bomoi oyo pema ya na kolo na ngo nzembo esalinga motema pasi etangisinga ma miso na bita nazana ba obalinganga obasepelaka nanga na partager na bango douleur pour là vraiment la douleur hein douleur on a partagé on peut na bande ko mususu to partager aka esengo te bible bina biso qui pleure avec ceux qui pleurent réjouissez avec ceux qui réjouissent mais là vraiment c'est de pleurs douleur moko ekotinga na motema tango no kinzembo yo eselinga motema pasi to yoka ngonano sima to kota na kata ko solola pasi nga na yoki so penzo za mutu o nzamba pesi o pe mabomo na tongo alelo soko yoki pasi nga na kito partager douleur au te c'est cause insensible. Romains chapitre 12 verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous pleurons notre fille Océane.
Aussi, on peut se monter ma page, jeune fille, 27 ans. C'est bon, maman Mawa. Frère Jeff, il faut me le laisser dans la tongue. Frère Jeff. Frère Jeff, il faut le laisser. Oh Seigneur. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Frère Jeff, il faut le laisser. Nous pleurons notre fille au Seigneur. Il a cagaté, mon frère. Il a cagaté. Il est venu dans une ah, Seigneur. Ne demeurons pas dans le mal, Bandeko. Il a habitué de te. Il a habitué de te, Bandeko. Tout ce qui a mis maman bé. Tout ce qui a mis maman bé, Bandeko. Nzamba pese pe ambomo ela muki kanda kangelo minini nzamba pese pe mabomo ipoza en bonne santé kene na ba hôpital otala o baza ko souffrir na ba maladie incurable ba maladie ndenge na ndenge mais nzamba la musi yo pese pe mabomo oza en bonne santé uzolela nini ndeko. Na tengo ya lelo mingi balamuki nzamba pese mpe mabomo otali gauche otali droite otali biloko oyo ozangi okomi kose soucier okomi kosala susi motema pasi mpona nini ngati lelo nazobala te mpona nini ngati lelo nazobota te mpona nini ngati lelo naza na mokanda te mpona nini ngati lelo naza na ndako te me obosani kopesa kolo mpe mata merci mpona mpe mabomo biloko nyonso tokoki kosomba na mokili kasi moto akoki kosomba mpe mabomo aza te yango babiki mbongo esombaka liwa te yango ndenge nzambe asala mokili suka na biso towuta na mabele tokozonga mpe kaka na mabele esika oyo wapi nzambe asukisa moto na mbongo nzambe asukisa ba multimilliardaire ba millionnaire baza nango ntango mosusu bazangi kimia nzambe alobi boza na nyonso ya mokili kasi loko babingi kimia euta pa nzambe tata bomoi eutaka pa ya nzambe tata eza na baoyo baza na bamilio na ntango oyo
mais bazola la pongite azo chiloko na munoko ezo kitate pona ni trop de problèmes dans la tête yo ozangi eloko oyo ozangi wana zo convier pa batu mususu nzamba pese bonne santé oya pimeli pe batu mususu bonne santé batu bazana ba hôpitaux baza kolela ba maladie ndenge na ndenge nzamba pese bonne santé mais tala ndongo la mukina tongo la mukina kanda tala la mukina tongo la mukina souci ozume pas 2 minutes ko pesa ka nzambe merci. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Et biloko batuto bosa na kanoki. Mingi to ngoki ndepa nzambe ka soto komi na tango pasi. Mais na tango bisengo to bosa na nzambe. Et loba nango frère JF ifonge ndeko. Zo kaka 2 minutes. Komi nzambe pesa nzambe merci. Pour n'empêcher le souffle de vie on nzambe pesio. Zo 2 minutes kaka pesa nzambe merci. Prière esenga 1 heure du temps. Prière esenga 4 heures du temps. O ezana kati na yo ozana ngo posa ya koyebisa nzambe soki nzamba amoni yango deja yeba ke prière na eza deja exaucé zwa 1 minute zwa 2 minutes komisa nzambe pesa merci ba prière ko senga pesa nga boy eza mabete eza malamu po nzambe aza papa mais bible lobi ke nani oya ko pesa mwana na ye libanga soki asenge lipa ba posa mitema na biso nzambe ayebaka yo oza posa libala nzambe ayebi ko za posa libala yo oza posa mabota nzambe ayebi ko za na posa ya mabota oza na posa ya mukanda nzambe ayebi kasi balobi asala kalikamu nyonso na ngonga nango asala kata muta force ka nzambe azala kate c'est vrai libondi liba rashakango mais ezele kokoko forcer nzambe te kumisa epesa na miye merci na oya pesio botala mwana na biso botala mwana kitoko poupée mwana bimi akei aliwa mwana za pasi makasi mwana bimi abina kesala sport nazozonga mais mwana zongi ndako tekanga nde na lobaka kobima kozonga ndako eza grâce mwana bimi azongi te po mutali bomo mwa uteki musika yeko longola mwana na sa moyo oyo botala pasi mama mwana azana ngo mama ya mwana les papas on s'en fout des papas modèle biso ba mama to lingela bana eza modèle ba papa ba lingela bana te mwana vane na kati ya libumu mwasi 9 mois mais papa ezaka mukolo moko kaka seconde 30 secondes ya pesa ki semence na kati ya nzoto ya mwasi mais mama vane na mwana 9 mois bolingo oyo mama azana ngo pa ya mwana eza o papa ko ekozana ngo te bolingo oyo mama zalaka na déjà mwana tango azana kati limonzo communiquer na mama a communiquer na papa te mais na mama alors c'est là c'est juste pour vous dire que pasi oyo mama Nicole azana ngo douleur azana ngo moto ko yeba ngo eza kaka mwasi mobali akoyeba douleur a mama te po mobali akoyeko tene semence nenga lingi de gauche à droite elenge ya mwasi bo 27 ans ta mama boti mwana akokokisa 27 ans mukolo nini nzembo frère Jeff nzembo epesinga pasi na koti kanati na kutana nzembo frère Jeff olelisinga na kati ya motema nanga maloba olobi na kati ya nzembo frère Jeff ifonge maloba elelisinga ai olobi frère Jeff elelisinga nzambe bomoy yango bandeko na ngai sokoza motema mabe tika motema mabe sokoza mutakanda tika kanda sokoza mutazua tika zuwa sokoza ndoki tika kindoki puki ndoki peza ka maladi tika kindoki sokoza epanza makita tika kopanza makita oza mutalokuta tika kobuka lokuta potango yaka ebanaka te bandeko na ngai eyebanaka te tango yaka to eliminaka makambo mabe potango yaka tango zokende okenda ta malamu kokende te kuna pe na lola epa yokeba bandela kusomisa pite yasa kibwe na mukili po Satan funda kabiso epa ya nzambe atunaka Satan est-ce que moni mosali na ngai Job Satan ebisi nzambe alobi na moni ye me ya linga ko kaka po pesa e bomengo alinga kayo po na pesa e bana kitoko alinga kayo po no pesa e mbongo soko lingi botola eka ebloko na nyonso okomona kosa nini akofinga yo akoboya yo akolinga yo lisusu te mais lokola nzamba ayebaka motema ya Job ayebisi Satan nzamba permetaki ya nzamba permettre na Satan alobi kende ko botole nyonso azana yango sauf âme na ye ko simba âme na ye te botole nyonso biloko nyonso yo tangelinga o Job azana yango botola yango mais ye mutu ko simba ye te bomoi na ye ko simba te Job akitaki na esengo Satan akitaki na esengo Satan ya koti na ndako ya Job azwi
azwi nyonso ya motuya oyo Job azalaki nango, oyo Job abandaki kotutela tolo, oyo Job abandaki kolinga ya motuya nyonso tu, Satan azwaki yango asimbi na nzoto ya Job abelisi ye. Mais âme, lokwa Nzambe, le créateur de l'univers tout entier, alobaki ete kosimba âme na ete bomoi kosimba te, yango Job azaki incapable ya kosimba bomoi ya Job. Satan azaki incapable asalaki nyonso akoki kosala, abelisaki même Job, mais kosimba bomoi na ye akokaki te, parce que bomoi esimbamaki na maboko ya Nzambe tata. Asalaki nyonso, mais Job azaki toujours na bolingo Nzambe tata. Aboyaki Nzambe na ye te, afingaki mpe Nzambe te, mpona kati na ye yebaki ke nyonso naza nango eza papa na ngai moto apesi ngai. Ayebaki ke nyonso naza nango nga Job eza Nzambe moto apesi nga. Ata Satan azwi yango, mais lokola Nzambe azali akopesa nga lisusu. Alors Nzambe tango azongiselaki Job, azongiselaki ebana kitoko koleka kutuba oyo azaki nango, apesaki su bomengo koleka oyo azaki nango. Na yango yo ndeko ozolela lelo koperdre espoir te, yebaki Nzambe azali. Nzambe oyo apesaka Ana mwana, yo moto ozolela bana, un jour Nzambe akopangusa pinzoli na yo akopesa yo bana. Nzambe oyo apesaka Sara mobange, azaki komona so ba période te ba règle na eti. Nzambe apesaka ye Isaac, yo po sokomi mobange koperdre te, soko za na posa Nzambe akopesa yo. Bible bi Nzambe apesaka biso mitema na biso elingaka pe monoko na biso esengaka. Nzambe aza na bomoi lelo lobi na lobi okuna abongwani te. Aza Nzambe akotikala Nzambe, akela mai, akela moi, akela butu, akela mabele, akela biso bato. Aza Nzambe akotikala ka Nzambe. Ce n'est pas parce qu'apesi yo mukanda te ka aza Nzambe te, abongwani te. Ka andenga apesaki ba oyo zo sepela, ba oyo za ko envier. Mokola ko sepela akopesa yo pe. Kobungisa liki atendeko. Kangama na Nzambe, linga Nzambe. Kasi kolinga ka Nzambe te pona biloko ya mokili. Kolinga ka Nzambe te po apeso libalo bala. Kolinga ka Nzambe te po apeso mabota obota. Kolinga ka Nzambe te po apeso voyage. Kolinga ka Nzambe te po apeso mukanda. Linga Nzambe pona pema ya bomoi. Linga Nzambe po yenda chona se ya moi. Linga Nzambe pona bomoi yo apesi yo. Linga Nzambe pona bonne santé oyo apesi yo. Linga Nzambe pona ki yo ndengo zali. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata Nzambe kalusaku muna. Zaba nubeje nene bana betu bons. Buka matabi pwepwe. Bonne journée avec Jésus-Christ de Nazareth.
Utengeta na